Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On a qui dans la carte bancaire, on a qui dans la carte bancaire dans un bon, on a les canaux YouTube, la carte bancaire dans la. On va pas relever dans la banque dans la peste dans bon la soie. Tu connais que nous sommes base à somme l'année. D'ailleurs soit pas. Les que tu as bien mambo ngana solo ba. Yes, I meki la bajenga na solo. D'abord moto bolie était, moto za temba bimana mo na sa pour tu vas kufa na ye. Maman, qui ça teste yara nango? Non, fuka na bolo. Voilà, c'est un défi lancé. Et ça négatif. Nana nduta na ngatina mututi na munoko nyoso partout des gens espace mais nana chance. La mari kwanza te. Nana sida pété. Na be mal répété te. J'ai mon mari à moi. Les que tu as bien mambo ngana solo ba. Confiance dans la sida te. Ba bala na kofi lo mide te. Bala na be esprit. Bala na be esprit diabolique. Au moins te ka beba tout là, aka mobilité. Nga lo banke ko faire subir la bimsa solo. Mais na mobali na nga. Les que tu as bien mambo ngana solo ba. Moi le bima kamiti ya lo balanga te pa banga nga. Ya la finga nga na soni. Azana yuke feta le kinga kitoko. Eza soni. Les que tu as bien mambo ngana solo ba. Nga pena ndimo yela nga testa sida poto swani. Kiko sasa nga défi au PC. Oh nga mabiso to ba bola maso ndumeme mwana zo sida te. Mabiso mona nga asepela mwana nga. Na testa mbali na nga to sala aya ngo na relaxa yo. Na propre na leki. Na rolata na leki. Na chance na leki. Na stabilité ya vie na leki. Na étoile na leki. Na koyebana na leki. Na succès na leki. Rompon na taille ki bo mwasi lokwa mwasi ninga zalaka na leki. Na bana ya kobota mibali ya bien na leki. La bilama na caméra mais yoko lo molango te. Caméra ta kitsa ke lamba alakisi di soko likolo. Mutalo mwana caméra ala ta kale tutatika la mutakala. Les que tu as bien mambo ngana solo ba. Ngaza kana makwanza te jela za makwanza ta bima babibo na nzoto tanga baba bibo bimake papa na nzoto jela za salite jela bosa même munorote jela sukola na difficulté jela sukola na pokwa jela ko tambola nzoto sa ko siko di matam parler non so tambola ti bien mais après pour de matima na nzoto te au tambola bongo ngasa la sona na TikTok tous les choses de ça la sona biso na TikTok. Dieu d'enfer. Dieu d'enfer salamara. Quand on fait alors on sa babio ni baso on sa on a TikTok. Il va faire l'histoire na TikTok. Yako na niveau na te. Comment on est dans un start? Les que tu as bien mambo ngana solo ba. On a c'est poli ko le Jaël. Nous avons mal éduqué ko le Jaël. Mais l'éducation en ngai tant que femme, tant que maman pour nous payer sa valeur ya ki bo moi si. Pour me ça YouTube oyo, il y a ba tout ba option ba valeur te. Au monde. Ah, on a fait YouTube, on a fait mobo. Quand j'ai la supporter l'élévation dans le monde des réseaux sociaux. À supporter té. Aïe ka mo ko oh mutu mo boy kamba na mo boy ya peli boy. Sakani TikTok. TikTok banda ku boy, zo fute banda ka minene boy. Si mutu afinga ala la na éponge assez. Tu te manges. Oh, j'ai la résumé à ta ma. J'ai la belle à liboma. On a ma belle liboma. Oui. Et puis c'est une émission madame, faut temporiser. C'est qu'est-ce qui cite au chinois. Ils ont un heure qui vont moins citer. Vous avez écrit ma case. Faut vraiment hein sans tâche. Na tatouage na toto na bomba tatouage na toto. Parce que hier muto sandu ta sali kwanza. Toto mo bimba e koma na ngo carte de babangoni. Carte de géographie. Géographie. Carte d'Afrique. Vous avez battu que ok malemba koto ni faut tobela ta fongola misu po yeba. Fia sanduta, fia propre. Toto nyoso tout. Il y a un espace té. Au bombani. FBT et SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makamambongo sala ngo awa. Na mona kiaza ka loki na yo tuno sa nini. O eza chance transfert. Ndina piembe onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe
bipai na bipai ya sika eye. Bienvenue mesdames et messieurs, fidèles internautes, il y a Congo Liziba Télévision, une chaîne pas comme les autres, une chaîne d'actualité, une chaîne tout le baratou où c'est que les gens disent tout bas à travers notre émission Mozindo, a vraiment des vérités zara, a toujours vraiment actualité nyonso de réflexion pour na bino babouine na biso. Merci ndé bozaki na biso na 2023 et puis beaucoup de côté na biso na 2024 to promettre bino ba surprise aux ara toujours na kata chaîne biso Congo Liziba, surtout émission na biso Mozindo, on aura des invités, on aura des matières na kata chaîne na bino a na kata émission na bino beaucoup c'est pena on se voit c'est pena émission un grand merci na Jonathan Dario derrière la caméra, pourquoi pas Tony 5D, merci na bino sur ma caméra, merci na bato o ba soutenir nga on a des preuves de loin na ba conseil na ba situation surtout ba remarque et ça là vraiment plaisir à trop na moni quand peut aimer Jackie de Colonne, pourquoi pas Coca Fils depuis Allemagne wana, merci na Tonda Business papa na King Moté maman na biso Linda depuis Montréal depuis les États-Unis, merci na Amédée Massoudi Rams, pourquoi pas merci na maman Nathalie Fiki pour monter na papa Paul Fiki pour FPT Misalandi Nazanae nakati ya plateau awa azana droite na ngai Fivette Mayama mama Gucci, vraiment c'est vraiment un réel plaisir ko yamba na kati ya émission na Mozindo il y a les kana mingi na les étudiants d'enfer mais lelo a permettre de pesa un minute vraiment to sur la likambango kombo na kati internet kombo na kati ya ben site, qu'est-ce qui se passe na kati il y a conflit au babien ami ennemi mais on continue plutôt sur la mingi ma projet 2024 to moni wapi ba golo ba lingi mingi ba golo vraiment ba se pela na mingi, est-ce que vraiment 2024 vraiment aza toujours wana pour na ko défendre et puis ko lobia toujours ba détrater o ba linga bolamu ya faire rigolater to we bona ka émission ce qui j'entends dans le même langage dans fond il a vraiment plateau Fivette Mayama maman Gucci bonjour. Bonjour Diego la mignon, les mignons. La mignonne. La mignonne. Bonne santé mère. Ça va? C'est un plaisir hein, dans Mozindo. Merci. Je suis en 2024, première émission. Donc, ça va. Toujours, comme d'hab. Voilà, on va parler de l'actualité, mais tout mécano au salam bilan. Fivette Mayamba 2023 aussi là, tu continues en 2024, tu en as quelques jours déjà. Surtout au salam bilan en 2023 côté à Moussala Nayo, est-ce que c'est positif tout en 2024 promettre batubeli makambobelo au salam babonino ya Gucci TV, est-ce que ça certifié en 2023 ou soit ndeni surtout au salam bilan Nayo? Oui, ça va. Qui start dans la chaîne YouTube donc dans la chaîne YouTube pour cette état là vous avez makambo bien donc moi ba contrat moi ma solo moi ba partenaire Kandezara chaîne qui n'a bien la deuxième chaîne là mais bientôt là qui a 11 000 abonnés 2 ans je crois donc mais chaîne ils ont des problèmes il y a un problème mais les mois par rapport à ba copyright FM TV donc aux agoutis officiels déjà bientôt là on 11 000 abonnés donc merci. C'est pas facile hein. Et là billet te bana ba chaîne deuxième chaîne bo la chaîne ça bana pas première chaîne dans ça peut-être na ba 2000 ba 3000 et biso peut-être mayamba o za grâce ya bangolu chaîne etala marapé ma tout peut qu'on bien donc c'est ça. Voilà, ramener ce qui n'a bien ceux qui toko loba. Est-ce que lelo ni na 2023 na musala na o lingate et kota na 2024 côté d'abord musala na. Pardon, on comprend pas la question. Neti na musala na yo na 2023 et là ni olingate au sala ngo na 2024 au sala na 2023 côté musala na. Et là on olingate zara que peut-être ba réussite et donc on a besoin dans la toujours en avant dans la évolution malam que nous a un peu na ba koko son andi na olingaya arrivé te. Pour 2023 on a travaillé qui mena 4 na qui moins faible pendant mort à Flore et on a trop faible et ça qu'il habite à 3 semaines à Dubaï on a bossé un peu moukier on a pas manqué qui makasi c'est tout on a pas temps donc être cher pour nanga donc ami à bongo na habité quoi personne j'imais on a pas temps on a pas makasi pendant kufarati na ne bakunda donc abeta taba mon andam kaka pour la kufada la kata de ko tourner tina na ke Dubaï na fa peu 3 semaines ni na yozonga donc pour na banda pesa ki un peu kilo mais nzamba pesa ka makasi on a continué dans ma digestion. Si on peut parler blogo choqué en 2023 ça liwa pe ya Flore makini c'est ça na kati c'est tout ça jusqu'à aujourd'hui c'est tout ça c'est pas facile c'est tout ça mais tant que la vérité au bima après plusieurs jours que
ndeko na yo ozaki mwana mama na yo olobaki masa na yo ke baliaki mbongo ne ya matanga ke badésordre ke batongaki bino ntongo oyika makambo nyonso oyo na fin ya 2023 personnellement milobelaki nini kotonga ezalaka nango elo moto okotya yango na motu te nga mpena kotonga elobela yango elo te en fait parce que nga mpe na asenti nga mpe natongaka te nga mpe soki natonga mpe natongaka mpe na papaka po nga mpe batongaka nga kotonga ya loyal eza pene elo mo normal bato bazalaka oki songi aza motu nyonso soki otonga motu alobaka oyo alingi aloba akritike kaka abakisaka bamungwa na ye ozomona po nga mpe koto esanga mpe natonga mpe na opapa yo topapana na biso soki otonga nga yo totonganaka se mpe yo otonga nga mpe natongaka ndi otonga nga mpe natonga po mpenza totonganaka ye nango normal kolimba mbongo matanga eza nango mabe te ekozalaki bokozwa mpe mwa moke par rapport que botambolaki bosacrifiaki bosaki mo batour na bino mosuti bacarburant na bino mpe ozomona donc moke kotika mpe bokaboli mwanda biso mpe toleki mbongo matanga oyo mpe ezali sika biso mpe mwa balie biso mpe tokabolaki donc c'est pas grave mais le problème que moninga na biso akundamaki na honneur oyo monene na miso bato nyonso to ozomona tomonaki frère akundami na gombe tolongwaki na mort ya mabanga le même jour akufaki to na cinquantenaire abeti 2 semaines plein na cinquantenaire tolelie na la grâce topesi honneur akundami na cercueil oyo eza importé la valeur à $2500 donc tosalaki ke tokunda ye na honneur donc tokundi ye na gombe donc c'est tout ezaki apemi na kimi ya poloso tosalaki amonaki na ye te eza honneur ka mpo na biso bachroniqueuse epesi biso ekale lokumu tokundi moninga na biso na honneur le problème ezalaki yango wana bato balie bameli ke biloko mpe etikali omoi nde tozali na mogilagila yango nde ezalaki important ke tozala na mwa toéchoué par rapport à matanga basika biso c'est ça quoi tosalaki na biso balisumi na bato tokoki kosenga bayedaki biso me na bato balingaka biso bato bazalaki na moko baseza biso na groupe na biso tozali groupe na biso ya presse mobimba tomoi tozalaki mpena na bolingo ya kokunda moninga na biso tosalaki yango c'est la première fois tomona yango makambo ya youtube ke biso nde ezalaka théâtre akufi mama olive sala biso oleki bamo madenzi asalelani biso te biso mo tosalaki na biso ti tokundaki moninga na biso kana moke oyo emonanaki donc le problème ke déjà fleur akenda na ye ata balie mbongo ata balie te eloko elongo ape échange wana eza te voilà Fivette Mayamba mama Gucci tomekana kosola lisolo oyo toyebi te akan hémorragie oyo ekosila par rapport à bensilt esalaka ndeni komona moto obengaka ami moto osoutenira mpe moto oyo bopartagea batemps mais ere nyonso kolika na tv kofinga yo ere nyonso koloba badefo na yo ere nyonso koloba ndenge oza na pasi ere nyonso koloba mabe oyo nyonso mokili kolatisa yo na biso toleka biso vite fait parce qu'il y a beaucoup de choses à parler tomonaki live ya Géal Show na biso boatiela biso yango. D'abord, réaction d'abord par rapport à Fivette Mayamba mama Gucci otoyebi ça fait un moment mamno lobela ngo souté mais yabi ki ozo conseil toujours ko loba maramunaye ozora succès pour naye il y a comme le succès na bino pose succès pour batala yo fo loba marama Géal là on a lobi maramunaye te ozo ça c'est que non banga et ben oui là on lobi maramunaye te loba ngate pa banga nga ya la finga nga na soni azana yike Fivette lekinga kitoko eza soni na propre na leki na rolata na leki na chance na leki na stabilité ya vie na leki na étoile na leki na koyebana na leki na succès na leki comprendre na taille ya kibo mwasi lokwa mwasi nenga azalaka na leki na bana ya kobota mibali ya bien na leki la bilamba na caméra mais yo ko longola ngote caméra ta kitaka elamba alakisi lisoko likolo mutalonga na caméra alata kala tutatikala mutakala ngana responsable na mama bana ta mwana nga vandi wana za âge 20 ans na mama bana on ba YouTube oyo Diego to kita so valeur parce que to ko luka na biso mbongo to bunda mais dehors YouTube mutu ndebi valeur na ye jana za loko finga na télévision ta à part mensonge nga za na makwanza te jana za na makwanza ta bima babibo na nzoto tanga babibo bimake papa na nzoto jana za salté jana bossa même monoroté jana sukola na difficulté jana sukola na pokwa je la retambola nzoto ça ko dit m'entend parler non retambola ti bien mais après pour de matima ina nzoto te retambola bongo o comprendre ngana ebi Géal ko le kabino nyonso mais le to ba otala biso au moins la presser on n'importe quoi zo bimisa basi sanité azo tromper bino vigilance na ki non awa to luki no to sa biso na YouTube ya le monde non déranger s'il te plaît na ki non no to za boye biso to luki na ba stabilité na vie avant non qui non poto pour na poto faut que ça la stabilité faut que ba non na base na source na mabele ko to uti non
nga za na bikela za responsable alié saka bana nanga na maman on abandonné na bana te so na abandonné moi c'est tata bango je ndé bazo kita na kenda mwana te yo tika mwana na 2 ans o tika mwana na 2 ans pour na yo finga ba internet o zata mwana comme na 6 ans 7 ans te ko mwana mki a besoin affection maman nga kita besoin na ina na kenda parce que papa bango bota te mwana na liboso vie wana o la na ce niveau papa mwana zu mwana na ye azu mwana ye donc ça sécurité sécurité Kevin nga vanda na matonge pa bango za face à tel étage wana ya monene liponga tata na ye ba Kevin dans la France soit tu nisanga rapport za mwana ta mwana lo comme rapoto po linga ka pa bango linga ka ta la mona ta kula mwana vanjwa ta modèle mwana nda vandeli o za mama uta amiki ko za mtamela amiliki o comprendre ni jela doko finga ngata ngana bi famille j'étais mais jela bi famille nanga ngana bi ndako jela ko ta uta te mais jela bi basinga jela bi ayibi nga place na bomba ye ido mwana TV na finga ben sanité na finga ba sexe ba maman na tata bato na finga n'importe qui n'importe comment lingo na succès à lokumu nga ça la son na TikTok tous les choses de ça la basa la son na biso na TikTok Dieu d'enfer ça la mara quand na alo ba ça ba bio ni ba son na TikTok ide ba sali son na TikTok yako na niveau na te comme on est dans un start faut ça la son na TikTok star faut passer la son na TikTok son na yo abia bouger poto yebi mukolo rozwa senga nte oyebi mukolo pototé a bouger pototé ngai na bo ngana voyage à Diego puis na okende lisusu po na okende lisusu on comprend avant ko beta na tolo ya poto na yo moko nanu misala na fille ke okona pena msu yo moko poser visa na yo ndinga na visa na téléphone boudé na singa ki na voyager lisusu batindeli nga visa na ngana kendaka mais okangamaka et comme robenga somba bien aller simple ça retour bien Dubaï ezara simple bien Dubaï ezara aller simple obika mutu mo voyager na tenali nzela lubumbashi ko tafui d'ici mutu a voyager à Dubaï ba Hollande biso Dubaï de bateka bien simple aller simple bien Dubaï ezara aller retour pour sumi bien sumi aller aussi bon on sait bien oui ça c'est pas mensonge mais c'est du mensonge a fait lokuta to kende za malembe tempo na ko ganga ganga te parce que ngana madame fona na temporiser on comprend il doit même taquer na un éthiopien a son billet na yé on comprend c'est bien il y a $700 ou $800 simple allez simple faut ça zoba pendant 3 semaines on a fait un hôtel pendant 3 semaines il faut ça 4 et quelques dollars. Est-ce que ça me dit que voyage faut ça prête non au bongi c'est je te jure au bongi voyage na yo oyebi ke mbongo nanga oza ba séjour nanga mbongo nanga oza ya commerce nanga mbongo nanga oza ya kolia nanga diko nanga stars ko na Dubaï ba sombela nga ba pesa nga ba kabela nga Dubaï sola ki visa te na beta ta ba 2 mois so te faut Dubaï ba vana ba séjour yo kuna penza mais je te jure Dubaï ba vana ba séjour au revoir mutu aza mayele ebi ke jamba somba kasi pe baninga bazonga zonga fa bazonga da lobi le kato asomba biya zonga ye stara ningisi poto yoko kimate yoko tika na poto te fo ye oza visa 5 ans fo zongo pe na flat mo ya kano oningisi biso na ba valise nga pe na ningani parce que ngai kute na bola kumisa te pour na no mona ya désespoir na vie en fait mais je te jure pour que la ceinture wa dola kenda poto na mbongo nino wa moi c'est quoi chroniqueuse Afi Laurent, que je te salue, je ne pas d'où qui capaya. On va aller bien c'est qui n'a poto. Quand je me compte, je vais bien c'est poto ba fan. Quand c'est les mbongo qui poto. Star. Asa une équipe mon ba ngwa kule msala ki mo mpanza. Fallait yepé que des poto na mbongo to mo bali mo ka bimisa sala eh. OK poto mo ya tellement mbangu kende sala boye. Bongisa noki noki. Kutoko kende. Oza ku tu prester. On comprend? Basali au moins grâce mo boye okomi na o mais si la mana oti ay bo wali pangoli na été bokasaki azwate na vie bosekaka mutu et mona na misu eza malédiction c'est pas le pamboli luko ke na vie batu ba peso moko akoswa batu ba bénir yo ba sepela nzamba nyoka mi mwana yo bénédiction nzambe za liko na senga bénédiction ke nga fa na balinga na finga te yo nga za poli ko le Jaël nga malédiction ko le Jaël mais l'éducation en ngai tant que femme tant que maman pour nous payer sa valeur ya kibo moi si pour me ça YouTube oyo il y a batu sur option ba valeur te au monde a fi à YouTube a fi mo bobo nga j'ai la supporter l'élévation dans ngate dans monde des réseaux sociaux a supporter te
ayaka mama kuti oh mutu mo boye kamba na mo boye ya peli boye sakani TikTok TikTok banda ku boye zo fute banda ka minene boye si mutu afinga alala na éponge assez tu manges Olanda la biblo mo boye okuto satanda na ngote me mutu mo ya pa na yo azo calculer kwenta ko ezala ndeni kwenta ko za ndeni mais yo ebi ninga lala katanga so yekita boye osikalo kangi même photo te na kina kele atanga so ezo kite boye mutu la monoko polele mutu mo so ça va na kiff habite kiff fait ça infection alors pour cette me fande ka téléphone akiti caleçon azo benda ba infection tout et quand c'est sexe ne côté souvent mutu mo ba yebi te kende mazabe ba ebolamba te afazana ebolamba te ayebi ta musala moko te bomoni azabo ona nanga bien là yo beta tolo mamba kofi ngana da seda kofi non ngana da seda kofi no mide ngana apela da seda kofi no mide ce qui n'est café là au monanga pourquoi ba da seda bien kofi no mide ba péter parce que c'est ridicule ngana ya na bosu na ko lo mamba kofi no mide mala bakana na ngai aya na oloba ngana da seda kofi na pela na sala test na kota quartier latin ngana ba archive et bien na bras bon album est cartonné en fait. Oui, d'abord tu peux couler en orchestre. Oui. Oui, d'abord tu peux danser sur son orchestre. Mais non, qu'est-ce que c'est un bisso? On a dansé dans le quartier latin. Comprendre? Quand on a la vente de quartier latin, image à quartier latin. Mbinga propre. Comprendre? Oui, vu que bisso bina ba Valérie Lito, ba Nina Vango, ou ba ancienne, ba Mitazoma. Donc on a besoin de la télévision. Après il y a eu des bottes na viram après c'est des bagages abimana biso donc moi confirmer de bête na kofi 10 ans 20 ans 15 ans 16 ans parce que on a ça na bête na quartier latin iboso na yo et président c'est plein na makasi qui est pigino nini yaya na taille nini longi na forme nini ya ndeko na ngai tout cas aussi ko nga ko se ko njala za résumé atama njala bela liboma on a bela liboma oui. Et puis, c'est madame, il faut temporiser. C'est ce qui cite au chinois. Ils ont un heure qui vont moins citer. Vous avez écrit ma case. Il faut vraiment calme. Moi, si ça va valer. Ce qu'on fait, il faut trop poser. Parce que moi, je suis posé, moi. Là, on a rappelé que l'on va vérité, parce que il y a des fonds qui dansent dans quartier là. On est à Kofi Olomide. On a Kofi Eleka. Pour nous, tu as maquillage. Attends, si on va finir, il y a des sans ride. J'ai dit, ride, c'est Kabolio Boye. C'est âge. Mais là, tu as un quartier là, il y a un orchestre de moi, on a pour nous citer orchestre sur le Congo, il y a un couche à danseuse. Même si il y a un président, il y a une danseuse. Le président n'est pas là, la danseuse. Il y a un mobile, non? Allez, le Congo, tu as une belle bataille là-bas. Non. Ada descendant ya Kofi Olomide. Autre na idéologie makilati. Pourquoi pas ça na ngote? Mas na force du sosa aki da pour le bon na télévision. OK na la crevette kuna, na ma crevette. Na ma campagne. Sukola ka de ya kinda ko zela kuna. Nonga le kana tatami na orchestre te. Ko c'est la ngwa chantage. Ada na raisonnement ya bata maboma. Ya na ba rêve oyo arrivaka, rambu oyo ele kombele na vite. On comprend? Le autre c'est ka boloba mususu bomuna lobby siko. Poto na ndeza bongo eza kwa Kinshasa te. Donc aya ça na ba démarche ani. Na luka mikanda ni, kuna za kama mikanda na mikanda. Faut le coco social, ou le coco la formation, ou le coco na mama mukanda na yo. Po ba yambo le lobby ndeka kama na wesa batu bongo. Ah chanceuse. Et problème te c'est normal. Koke poto le ngode le bis ni ma chance te. Et soe ki akende poto liboso nanga. Pour le chida ke na poto deux fois yat. Et ba kama na komba ke na poto liboso nanga. Baya pe balula wa pedo fifa. Mais ngana za penda ndena za bona penda musisa ngana na penda ninyo kwa tembeti. Lo desina Kofi Olomide nyoso na Congo awa ndeto tikala. Uli na vanga zati ana mbashana ba vine ya ba bengisa moni pa dikolo. Mama unique. Ndeto na Congo ndeto tikala na Kinshasa desina Kofi na Valoranga. A tout monde se ba na ligi fivet na Congo. Est-ce que c'est Kofi Olomide? A Valoranga ai a lo ba fivet mayamba yeyo. Pour moi c'est na cause de poulet zata dans la Luanda. Quel yonde mtos ozara bien. Yo aya ko loba na ngai de Kinshasa oyo. Que na leki na cause de vivre avec Kinshasa. Ate pour na valeur pas Kofi Olomide.
ngai na mensonge na télévision tu preuve que lelo bon ça grâce te mon raison bon yeba ki te que jalouse ana crise de jalousie makasi osomona donc yo moila muninga yaki na poto atali ki azokende ko na restaurant ya marque azosala makambo ya zane fi ya matalana ayoki les gens qui na ba Tour Eiffel ay na concert là tu le ko la fille à poto Hollande abi oh mibele so zako tia misu ba mona ngati grâce te mo sa nini aye na baby c'est les CV bali ne osa intervention et babi le couter en ascenseur veter en escalier ngai Sophia na kufata la mwana na kanela ngai sa finga ngelo belangi loti Jael je te jure yo vivant na yo bine na vivakati on comprend ngana na nduta na ngai na nzoto nanga mena na sidate na sali kwanza voilà nanga bien naza na nduta nanga parce que nduta eza mafuta aussi mafuta elingo te katio nduta c'est normal na pena nduta ona pena kotana kosite na pena banduta mais on y a sidate sikoyo que le nduta sali kwanza sans tache na tatouage na nzoto te na bomba tatouage nzoto parce que ye muto sanduta sali kwanza nzoto mobimba ekoma nango carte de babangoni carte de géographie carte d'Afrique ozo bateke okoke malemba kotoni il faut que bela ton fongola misu po yeba fia sanduta fia propre nzoto nyoso tu ya un espace te obomba nini ngaza nduta na ngai nakona none pona respect mwana nga vanya nakona so mpende na moni sa tatouage na mpende c'est loko na bomba nini nduta bomba bona loka bema papa mona ngote ya mbaso balinga banduta nduta so ni masalite te ngomona mo mbala kata na banduta ofinge salite ngai mbaso mala bonga za star mo na basali ba version na nzoto oyebise ka salite mona bota milelo ya mukie kata nduta c'est pas synonyme salite. Un maman responsable pour ta sexy na misu ya batu tatika zoto libanda. En plus on doit cette fois dans libumu plan. Nga ba mbali na libumu plan, na libumu kodote. So na ba sexy na na ndaku na baluka. Devant batu na tambola théâtre zoto na libanda pour on se pesa misu ya batu. Des échantillons. Quand je donne dans son ba ngoto lula ka eza kitoko pesa ka modèle eza. Mais pour faire obazipika na bilamba. mais abi oza pa bato ba panza isango kaza na sida po ba ina on a panza te eza pena sida na test dia na test sida na tika na senga pardon na fukama ça test des espèces de babani na français dépistage on dit comme ça français dépistage va faire ça madame il y a ce résultat que yangoyo mto boyo ngazate monsieur mibali ozo be c'est le chance bola ya ko kosela makambo na tele poza finga na famille na ngai tuko yena na azaka mosa kofi j'aime lourd nous avons ndokité moi no j'aime au bien on comprend si elle chance mais au sein makambo affiche de basala te na vie les partages les gens quelle est ils ont ma bemaka c'est trop le bango ba TVT comme monotonie bon comprendre que les karma existent ba karma ne yango na zo maintenir. C'est une fille mytho, mensonge, le kuta. Tu vois, au finga moya ba sitoche. Ouais, dans la poto, là t'as bien battu poto. Tu vois ça poto petit na ngai. Abi ko sabi sona ba sac ya Gucci, qui na za na place originale. Poto ta sac yo ya memiango. Ka kota ngo somba. Original somba ta ngwana ti. Kuna kina na carte bancaire, na kina na carte bancaire na zo mbongo na ngai le kana YouTube, na carte bancaire na nga. On se ngaba relever na banque na obisa na pesa na mbongo na zo. Tu connais que nous sommes à sommes derrière soit pas. Et ça, on écoute ça dans l'original. Nous sommes pas dans bébé, na minini o manda belso liboma, commissaire na bitiki manda uzara un peu fragile côté wana. Manda belso liboma. Eh, j'ai lu ça avec Kindoke. Nga boti no Kevin en 2003. Na boti Kiten en 2005. On a évité que tazate, c'est pas vivant. Parce que na côté na bota bana ngai tous les soirs bino elongi kitane moi na mbale tous les soirs ebita face na c'est une soirée mensonge azana moi azana le côté kindo amana le ko finga ngate da yepo na ye ko finga nga wana buda lo kwa netike afinga nga pene kota abatu nga boti bana nga Kevin na boti na saison et pas na biso zemi na nga mi balé parce que là oyeba ko teke na bota. Parce que là il y a beaucoup de trucs na bota pa bokilo na ngana bondal 6 mois na nga ko bisi 1 an na zonge pa na biso ba bazu mois na bango ti ba kenda parce que liboma on a bela place ni
Banda boki na liboma par rapport à quoi? Isolanga yo kango wapi? Dans les solos, ayoki. Ngana omoni ngana ba dima temps parler, ngana za mta mensonge te. Ya va que le côté en ascenseur, vérité en escalier. Vous comprenez? Tout le vérité non? Est-ce que ngana obela liboma, banda boki liboma na zemi. Eza ekominga. Fait mayamba da yo ka histoire wana, ngana bomba histoire. Ngana likambo ekominga na bomba te. Liboma na zemi, desi. Na tika na ba sekel lo kwaye. Po ya bela liboma, mona kaza mta liboma na misu. Ne lobeli, omo ka bela liboma parce que ngana est-ce que mona ngada nana po moto abela liboma vrai, il aksaka ba sekel les anga raté. Donc mona ka ke moto oyo, mutu na ye eza moi na ba circuit net Jaël. Pour j'ai la bela liboma bas âge. On comprend? Est-ce que ngane na zaboy na bota bana na ngai mbana boka na liboma ni? Papa Kevin mobile na ngabo mwana to boti mwana biso. To call to nga ba bolinga bo mwana to boti mwana biso yo grand garçon. Papa qui tente de kutana na nzela abota te na film to pese mwana liboso ngai yo. Siko yebisa ngamba do ke boka liboma na le mobile ni ya zeminini. Omona ke film bo zoba kizengi ona pota solo parce que vandi kuna mosa bima kwanza abimaka bibolo kwa problème. Madame il est test na yo ya que ça dépistage volontairement pour tout ce combat sida na monoko. Yo sona bato oza te. Oza na da aussi craquer na maladie na sida na liboma esangani. Na sida nga pesa ngo président. Confiance au sida te ba bala na kofelo mide te bala na esprit. Bala na esprit diabolique. Au moins te ka beba tula aka mobali te. Nga lo ba ke ko faire subir la bimsa solo. Mais na mobali na na vie na nga na simba mbongo na nga. Je voyage, je fais ma vie. Nan étoile na nga zo brûler, nan na succès na na kombo na nga. Je me fan à moi. Et le lembo moko to balongola kati na ngai. Parce que ye muto lo ba ke ba sala nga ngo. Yo mo nga na beli bon pona lo ba ke ba. Ala na kofi na zo te ma kofi na sala boy. Moi je suis pas folle moi. O mo ke mutu mo be da mutu e baby na ko bo maninga ba fruit seed na ko buko banda ko batu na ko bota na mo bali ya mama kurutu na yo nyoso ba be kati na yo. Faut que ta délivrance ya vie na yo po makati ya muzindo oyo sa. Maudit. Ata maudit. Au moins te que ninga za bon ali bongo poka na kati orchestre mo toi rien ne kele kwa mo pepe. Ba mi muta poasi muta kilo muta poka muta makele na bokila. Mo ndi banyama bakimi. Voilà. Yesa nyemekila ba yenga na lisolo. Na ba moto bo liete. Muto za temba bimana mwana na sapo tu va kufa na ye. Maman, qui ça teste yaka nango? Non, fuka na bolongo. Voilà, c'est un défi lancé. Eza négatif. Nana nduta na ngati na mututi na munoko yeso partout des gens espace mais nana chance. La mari kwanza te. Nana sida pété. Na pe mal répété. J'ai mon mari à moi. On comprend. Ngana poto na 2024 na kutu mais na doublé pe na ke na zonga yaka Kinshasa. Fuma biye yaka. Obela ngo ke États-Unis. Obila na ke États-Unis, na ke ne Bosco yo tke na Paris ndeni data zonga da se koki. Wana mbonga fuma biyo ya kinti. Na komi pototi. Wana matsanga na makaya na sukwa miti. Au banda attends na poto na peso ka défi to la tangana chaque jour cano classe to le kana TV to ça na polémique lamba na perruque na sac le roi bisco journal ngaka ya pirate ya chino jusqu'au sommet original na poto bisco ko défate pour ne pas até chaussure solo mais bondo ta na goudi to tunchubi lo beta ya bablie wana na lata ngote buta bien na poto ya de parce que la ngona kwanga de opena so chango kwango niki we pona ngotela likola kwanga yango lwata na poto beteli nga tolo na spena otema na ngati na boto tele na ngati na mayele même na sagesse na stabilité en plus na kina kuto za stabilité vous avez instable on a sans adresse sans identité et ta fille yo les locaux yo. Voilà, on va parler d'autre chose, mesdames et messieurs, fidèles internautes, comprenez que on va parler d'autre chose pour aussi cette émission 2024. Défi au PC. Toche na bango te me yom toza omona oh yaya wana mobali te tula nzombo o revaka loka na ngana mobali na mba tata loboka mobali ngata ya montre pambati so moi na oyeba tika na mobali ya kima mobali na ndako
fi alala abitanga so ezotanga ya mama sebe testa mbali na nga yango OK yango yo l'anglais va combiner INED médical certificat l'anglais moi je suis pas malade moi. Voilà, merci beaucoup Maman Gucci, merci beaucoup. Tout le monde qui est sauvé l'intimation la souka, mais pour aussi cette émission il faut parler tout le banandi 2024 année oyo vraiment bana poto bazila bino bana poto vraiment ba gauloise partout dans le monde bazila bino vraiment surtout ba amoura bonne musique mais tout le monde vient na biso Zakari baba soué à tout le monde bordi moké a fini faire rigolo artiste moké abeta francophonie sambongo artiste moko boy faut zela public yo kele mawa peu pour abeta salle moi munene mais ça grâce à zobat na préféré ta faire gola mongongo na comme si oza faire l'équipe zakara na maele zakara tanga na maele taza zobat alors bata français malonga ninga zala bon muto mo bo muto bebi na kisi comme ça moi no ki zengi le kwazo otanga makasi mais otangi makasi mo sala kotanga ngote on m'interagir à se comporter le quoi yi sauf faire beta musique na Congo ya francophonie zo mbongo te eza onera nani ya mboka eso na nani ya mboka te faire beta musique ya mbongo le bande bango beba betsa ndiki zengi na bango ya pede musique zo mbongo te que non faire rigola que faire rigola faire déplacer votre contrat na it la boyaki et c'est bango mulungeti bokende ko beta mbongo mais jour à faire bokima de donc na marché donc na payer du peuple to mbala moko zaka ko za zoba ki zenga ko bango te tato ki zengi zoba te a responsable umulo kamta le mu podo kwa mo boloko mki awa là on finga faire gola ki zengi za maele o maele nini yo otonga dani na mboko ya malonga koma Zakari eza nini muta fingi faire muta filmer mo za faire gola abi bilo wa golwa muta filmer mo za gola za fan ake bunda ba gola nyos tout mutu mo boya vandi na ye asala eloko mo te tata mukolo responsable bongo misi ya mboko na biso star loko a faire gola yo tata mukolo so dizaka otanga ko le ka faire gola o finga faire gola zoba yo za zoba pour faire gola calcula ka ote amour la côté mobile gel oh bien faire référent ya mbaete gel mobile gel musu pe yana Zakari Hollande azara mobile gel ye wana bota na mnena ninga zokona bota ça zo changer je vais pas ça là oh mais mobile gel a tout narraté Hollande nga bien oyeyo moko la bozoba na yo loko dans la maison continuer c'est pour ça que je ne sais si la côté on ko finga faire rigola zoba yo ça faire rigola maele faire gola responsable oyo tika la ozalate so za vrai parents so mo no liboma zo ebomba ete na kata ndako vanda la ndaba suya na obebisa via mwana yo mo kisi no bebisa muto mwana yo obebisa muto mwana yo osana lingaka plus bosanga la toile yo sanga faire gola date ya beta concert bosanga na martirade bosanga na martyr na Sonia bosanga na Sony c'était ton à 15h bon ndaningisa mokili o pe ba image date lelo la faire a échoué bon na bino kasi faire gola beta na poto te abeta de na poto na beta na senisa poto beta ngote arene les amis pour faire gola beta ngato ndisango yo modèle ba doit faire na poto faut faire abesa date yo faire abesa date ya concert wa beta a fait pression faire gola calculer côté il faut calculer faire gola yo ça ya na faire gola musika o kola faire gola musika ozobimisa munoko noke mubini ya zoba bafuta kwa ngape moza zoba mako pote ke mutu moko na parlement maza zoba so nga député honorable Fouati donc il doit pas bosser la bien rapport ba chance ba fan ya batu ka ba selo propagande de mieux belé parce que pas lingala facile yo le bali na parlement yo osali na parlement mo so dans la parlement zalani ata so botombola ni pour ni compte yo na ndoko la ba pongi na parlement film betaye sikota ye moko e fiakola na masoko na mikelo kwa bébé ezamba suka feka za la muta niveau na ta calcula kaote luka maka muno sala oki okuma kwa bukala mo be koto ba yo le ko finga Moïse ka tu yo finga fachi out o finga for mi tsere di mo bimba yo o finga bangoti o bosani yo bo makabinoti na age no mukolo so honorable na tanga mais o be lo sala raté tuma tama mineni e be lo sala raté ba golo ba sakala na bango so me la boisson magique to vimba to za rebelle comme mekana ba golo te ko finga fa ko la calcula ko tazana tana ote yo kumisa fa golo dora fa so boy ne ko ya mo te fa boy na it e problème abi fait aboy ba bien fait e bi faire e bi nga na fula wenge ça fula wenge na ni wenge la même misa wenge imla misa wenge ya boko la wenge o vanda bomo ko finga mutu bo zoba ngape na fingio zoba
au 600 quand on a 600 trop supporter de mon responsable bon qui a zoba vous êtes immature père des enfants père de famille faire responsable de l'école vous êtes irresponsable si moi on a 5 euros dans la gare du nord dans la gare du midi pour année c'est tellement honorable il est aventurier mon boy papa mutu on a des aventurier kaka on a mis n'aura quand tous les gars là qui mobimbati quand ça on tout temps dimanche il y a un beko zomo no ambale mono na yo o fera faire ko la mission mo ya zoba la faire ko dasite nyos to ko zoba zo ministère abeta ta kemba na yo ko zonga na maboko faire ko la to sila kala o za mbonga bibende makela pamba fala ko te ça même pas so sila Valère est ici là. Comment bibende tu dois la sengi ali a ibutwa Valère est ici là. ça sans valeur il ça mtoko na valeur di bumo comme le ko mtalie le ko mbwa liembala limotemi ko aboli bumo ya maladi bumo ya maladi peut-être moi di bumo ça le ko aboli ko abula fufu bumo ça la bien la santé mais le bumo santé té mutu munene matama tortue ninja. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Souka na osukisa lelo la pa komba faire ikola na munoko na yo. Laki bozoba na yo na otonga mapango oyo zana ngote. Laki bozoba na oteka ba disque oyo zana ngo. Laki bozoba na osaba contrat oyo signé té. Aliaka na mbonga matota senga ba tuté. Ba mandia mo ba aventure mo boy. Sans espoir mo betoro. Mbange belé mes zoba papa. Ba sexy ba lobelae. Ba lobelé pour ça na to fingi to lobelé. Oza manquement. Yako finga ya manquement. Yako lobela té. Eza manquement. Tout ça va partout. On va dire sans valeur. Non, pas jusque-là. Nous sommes arrivés à la fin. Pas jusque-là. Viens bien au Kangisa. Kangisa. Tout le monde a Kangisa. On a Kangisa. Que je sais ma belle Kotanga. On a Kangisa. Quand on a ma belle Kufa Kuna. Yo si encore là répondre quand on a eu oyo. Na ba nasi ba sele ba boga ya kwa kufa le gola o ba fiston frappe ka ba biso balité ya kana ka so to manquer yo ndesinga na otanga comme Zakari. N'importe quoi. Voilà, merci beaucoup, Fouette Mayamba. C'est décidé. Venez-nous les gâter. L'état passé ne revient plus. Fais faire ici, là, simba, ici, les cas. De la ligne facile de simba, les cas, ici, là. Ce qu'on dit dans le mot, au long à faire, tu peux retrouver ton arène à mon appel, au lait, Kayabino. Il a tombé. Naso ki aéroport na biso ko za la tomber, a wasisha les ko za la tomber. Wenga nem to ki beta na poto. Wenga mto ki ndeti. La bonne musique n'est ko beta ti. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, faire ego là, na groupe Jet Set, baza vraiment attendu na Europe Mobimba ou pour ça la tournée. J'espère que d'ici là, la faire ego là, Robim ça déjà date pour na bagolo nyonso baza la certifié. Tout le monde na suka na habité ni nyoko bakisa et puis bambote na pour tout na suka. Ngaka mlo na ko bakisa ba nso linga madame Gucci, o se pela Fouette Mayamba, o te ninga regarder. Bolo bateye ngati de mukuse oyo mo wala kwa safu bakaboli katikati oyo aza muto ko recadrer pona iya bulari le kwa kaza ya kisko ebi kaza ngala ebi kaza ya kiti aze lo côté muswamba oh poni Karine faire répondre Karine te azana ba niembe sebele msuna bomba ngoka parce que muninga bovanda bolia so ya panza parce que ramaile tebe ko finga disko kana ba clebo ba clep na suna betie ponga timisa na ngai yaka fingi mama na yo ndumba babana na yo mais wana mona ko de comme monotonie ngana ba cleo so na betie ga ba ya mine nana makamso na bimisa ngwa et qui sanga ni faut mona yi na peso ka conseil c'est d'être grande dame faut bien habiller trop bien habillé faut être propre belle coiffure bel visage bel maquillage ça qui kitoko na poto za na poto po za na poto solo non comme na poto te chaussure kitoko alubute zakuna okina mboka poto lata la gorge te pe ba banque va marcher za pona biso li moi li banda le kwa kodo ka otemi songo botel motemi ka bolo kwa muselekete soit en forme poto pour kufinga biso vous comprenez pour kina na beto kaka frappe forme frappe aspect na beta kaka toujours aux kakao jalouse mytho ndoki aigri femme sans valeur. Il y a un test pour te soigner. Il y a un test à Niama. Il y a un test à Noyomo qui est dans la volonté. Je ne sais pas si c'est un peu ça. Les Libyens ont fait ça. Vous êtes l'autre côté, ma changa. Vous êtes l'autre côté, ma kaya. Vous êtes l'autre côté, ma libome aigri. Merci à Madame Bouchina qui ne veut pas aller gâcher mon bonheur. La maman a redit la tête à ma foi, de mon cœur, de gros bisous à toi. Et ami pour la vie. Merci à Jenny. Gianni Corneille depuis Dubaï, de gros bisous à toi. Oyembi Asolo Mobali. Merci Natichi qui est babi on a pu Fouette Mayamba ya Kati.
Merci à tous mes fans, merci à Madame Gucci, merci à bienvenue Ndombe, la patronne, de gros bisous à toi, merci à toute ma famille, mon fils Kevin, Kitane, à moi-même. Donc bientôt là déjà, moi tout quand les arrosés, ma marchandise en TK, ami qui va s'acquitter zoya, church, va aller au Lukambo. Donc au moins on va direct na live va en des arabes pour côté comme na live. Bientôt là Paris, tozoya wana, to kuta na France sango. Tout à ce que solide na ngwa kotambola so na ngwa bomona pour no camper na ngayo. Donc tout dans la France sango, merci Maman Gucci pour cette belle émission. Merci vraiment nabi qui ba abonné na Soya Congo Liziba ba c'est une émission, vous commentez vraiment, vous tenez biso rigueur théâtre bateau, c'est que les gens disent tout bas. Merci na j'entends là. Moi je suis pas une fille jalouse. Nga jalousie reste pour na ngati. Nga linga ba bonheur baninga. Na vie soza ba bongi sino pour na nzela te e ko maraté. Roke pe lo mo be sengi pour na nzela na oto ki me souffrir. Oza ba bongi ça na facilité. Moi je suis pas une fille jalouse. Naza envie non na kufité to lo makambo eza normal. Votre retraité nga jalouse ni non moi je suis pas aigri. Naza rango pété. Parce que na outa parce que na komi là c'est que nzamba mi manga toujours plus loin. Non na komi la destination on te pour destination na ezande makambo. Nga jalouse, moi je suis pas une jalouse. Na bimi sakande mabe ya moto. Vous comprenez que moto o azandoki, asamona mabe azamu bomi. Tande nga samu sali muninga kutena kofi asali be ponini akaseka muninga ya tika. Mais le vérité bimi. Vous comprenez que bonandoki. Changer ya bon moi c'est pas les moments, c'est ça. Merci beaucoup, moi c'est pas les moments mais c'est 5 condoléances à Grâce Bassaoula, to perdre qui peut pas na biso Norbert Jim Kunda au web matin et Robima vraiment samedi le 13 et puis Kunda dimanche le 14 journée ils allaient na salle na des bonhommes non loin à Shekina wana pour vous avoir précisé merci na Jackie de Colol Grapo Temer pourquoi pas Coca Fils merci na Bino Sobolandi merci na Lekechupa na Mobile Pembe merci na Jonathan Dario merci na Tony 5D merci na Marie-Lise Luzolo pourquoi pas Amélie Luzolo Grapo Temer Bambo Tebele Tokota Limbalo Koya ciao. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.